Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Vous comprenez? Aussi la transport mon transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. La question avenue Irebo numéro A37. On a au Kuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Parce que vous êtes libre, na WhatsApp et vous êtes. Bandila Moussus. Ceux qui ont bengi biso au Rosaliso na air parce que WhatsApp et vous êtes. Tout le monde a sorti à Karim Mokonzi en exclusivité. Voilà, la baronne Madame Kikouli. Karim Mokonzi, voilà. Mariage coutumier de Karim Mokonzi. Claudie Dasuka, la mignonne. C'est du show ici. Karim Mokonzi, la baronne. Nakita. Karim Mokonzi, la baronne, Yewana. Mariage à Karim Mokonzi, la baronne. En exclusivité, tout ça, on a Katia Belgique. Voilà. Pardon, je t'ai passé. Merci. Excusez-moi, là,
Émotion, papa. Papa, tozonga mukesima s'il te plaît. Otozanga besoin espace.
Masangeze mona na te. Bon. Karim. Lelo ezali mokolo tobe na ozu. S'il vous plaît. Boyo kana liko. Boyo kana Karim. Karim. Lelo ezali mokolo na yo. Je crois aussi que c'est la famille, on va y aller pour ça. Bon, on va faire ça. C'est la mission. Là, on va bon maman. Là, on va cadeau avec ma maman. Mais l'autre tout est allé à. Oui, le téléphone est débat. La mission de famille. Ngai. Biso, na mobali na ba. Ba enveloppe biso le signe de oro. Noko azali wala. Signe de tout. La unité. Mais moi tu peux pas tirer les matériels. Il y a le barné malé. Limiter lobby. OK, du bas là, au bas côté. Au bas là na monter. Ba enveloppe biso yo. La bonne va monter. Et ça va monter mon compte. Donc, non, on a signé. On a signé. Non, pas télé. La pêche va venir pour l'union soit ici. On va le dire. On va le dire. On remet le nom. Ce qu'on dit, on dit, il va la ou l'eau. Et il y a papa et il dit, bon, moi, c'est mon bal. Vous savez, la forêt d'avis. C'est qu'on a séco. La pêche va venir. C'est ça, zo. Non, quand le bail kanga mato, il pas mis kanga muno. Ata ba lobi kanga mato, kanga mis. Eh, donc il y a en Suisse. On suit. Non, ça va. Ça va, il n'y a pas Vendre mon compétition. Et là, c'est le respect. Il faut ça. Oui. Il y a Kitaka Mouké. Ah, on va nous pousser. Mina mpenda bwana bukweli ndio bukweli mimi itika Toyo Kakari. Loba mama kasi. Ah, Toyo quitté. Un peu de volume. Il bat la nani. On a payé sur enveloppe, et ça signe on a 70 000 balles là, papa et Vicky. Oh, maman a dit ça. Les assomments na Zaïre. Connexion et ça jaloux hein. S'il vous plaît, ma kelele. Merci beaucoup pour Non, timide. votre amour. Si vous voulez construire un foyer prospère, Amen. un foyer durable. Amen. Merci beaucoup pour cet amour. Amen. Amen. Ouh, non, ça c'est important. Bon. Non, pas moi, les balles. Non, vous connaissez, vous comprenez. Bénédiction. Amen. Ça dit que longévité est du bal là-bas. Tout ça, vous avez fait. Et c'est la bataille du bal là. Et c'est la famille. On va ça l'oublier. Oui, quand même, c'est quand même. Licolo. Amen. Maintenant, tout le temps là. La mise sur le de vos alliés. Ma Karine, c'est une plus. Parce que. Ninga Bali. Ninga Bali. Ninga Bali. Du nimmst es gerne ganz genau? Dann solltest du auch online so zahlen.
mit Giropay. famille mobali kilo apesi biso banzombo yo okotungisa ndenge opesi kaka noko enveloppe ndenge okopesa ye mai ya komela parce que nokomela lokomi ezala pio lokovanda na libala Qui a tendresse. Karine tondisa na tendresse. Ekitsa noko mutema. Tokozonga te. Allez sans retour. Bienvenue au club. Nous avons ta soif, père. Et quand tu as la famille, tu as agitation comme c'est dans ce téléphone. Nayeli Sousou. Émotion, papa. Loba. Puis émotion est là. Tu musique, bah, nous avons filmé au Allez, ça va. Allez, sans retour. On l'a mis. Non, pas solo. Nous sommes timides. On m'a dit déjà. Nous sommes timides. Merci beaucoup. La boîte en organise. Amen. Bois, oncle, bois. Bois. Oh! Facile, c'est pas nous sentir. Non, quand tu dis ça, moi, paix. Amen. Karine, t'as la papa. Regarde ton homme. Oui, banalelo. Moko. Olia Sanima. Moko. Alléluia. Moko. Oh, likambo somo na Zaire. Kota mapasa. Toa bezuko ya basi. Bana mibali. Bakali tourner kuna bazome liselombe. Papa Evi. Karine. Oh, Zambé. Oh. Pesa pera Melissa yo. Karine a commis madame. Je n'en disconviens pas. Pamela Kakaka.
eza la côté biso mwasi mibali mpe batemo bazali awa À partir d'aujourd'hui. Banda lelo, Karine azali officiellement. Mwasi ya papa. À partir de marié. Attends, madame Kikouli. Kikouli. Nazokokate. Embrassez. Yango. Embrassez la mariée. Papa, Evi. Karine Loba, un mot. Émotion pour faire d'attention. Tout ça cadre. Donc personne fait Karine Karine Loba maman. Ah mais allez c'est comme ça. À vous la parole. Quand tu es au Canada, j'ai la parole. Viens m'appeler, vas-y, ça va. À haute voix. Maman, à haute voix. Il ne faut pas pleurer ici, hein, Karine. Ne pas pleurer. Dis-moi. Karine, qui lui dit la première jour au soleil, n'a pas fait vie. le babo général. Yango! On a promis que devant Bakara, et puis devant ma connaissance, Amen. Fidélité. Ma belle famille. Pas seulement de mes parents. Belle famille. Garçon tendre, vas-y. Profitez, c'est ma merci, la belle famille Nanga. On va soutenir Bissot pour tout comme parce qu'ils ont acquis la Toujours. Mais Jésus-Christ a gagné. Ton permis, Bobo, ça évite pas. Papa, à vous. Dans les bancs. Jusqu'à la mort dans les bancs, papa. T'inquiète pas. On va lui
Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali ya $15 par jour. Tous en appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 koloba 20 €, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou. Avant osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.